Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mo pepe oyo bato bapemelaka. Bolingo vraiment soke zalaki ata mbongo. Wena sangi na la reine Omba pesanga ta alumenia. Mama yo, yo 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 yo. Bonjour à vous fidèles internautes, merci à vous qui êtes branchés sur Congo Zibula Meso News TV, la chaîne de référence. Tant au monde à Congo Zibula Meso News TV, tout que maman kotakimba na mokonzi na ngai na moni la reine Omba la patronat maman sociale balobi G31 fondation to sungana maman atonda boboto à Salisaka Babola. Donc le réel plaisir est de moi aujourd'hui, j'ai comme invité un grand soliste où a marqué l'époque. Et pas Bill Clinton, Maya Kamba, Derek Solo, Maya Kamba, babia comme DJ Maya Kamba. Yango etake biso ba investigateur toyeto tunaye abomba nini alinga pesa nini na makambo etali musique na profiter na pesa na mbote ni muta expliquer biso expliquer biso parcours nae. Bonjour Makamba. Oui, bonjour Tchik. Comment? Oui, ça va par la grâce de Dieu. D'abord avant na banda mes condoléances na famille Luvaluka au père de Baoba Mbuta Dede. Donc, paix à son âme, ils ont dit que Abissonios, malgré sa cop, nanga yango sengina donc. Paix mes condoléances na ba famille au ba père de ba oya bango ba cher, paix ba bonne guérison na ba au bazan na hôpital donc c'est ça. Maya Kamba ko kitana biso awa ezapo na au bouger moi monde na ba réseaux sociaux. Tout le monde boit que le roman boue. On ne sait pas Maya Kamba, vous êtes plus parti, il y a effectif, il y a ba samouraï pour Toyoka que Maya Kamba fallait à sala disque et pas Bill Clinton à produire mais tu éviter et que wapi est-ce que vous avez même ligne leader non Macintosh. Bon, naza toujours na Bill Clinton mais toi on a style à Redina Viva. Redina a produit à réaliser plusieurs œuvres na Kata Viva la musique. A réalisé beaucoup d'albums, plus de 7 ou 5 si je ne me trompe pas. So bon, tant que c'est bakabona ina ndenga bien pire vient na petit mais ngala ça toujours na Bill mais na bandi carrière solo. Donc na za na mouvement mais na ça la pe makam ngai. Donc il y a teko na sali bona so bodona honnête. Mais oyebi ke biloko ya osal album na moni pe de l'autre côté Kota Fabregas Wanted Record a produit Patrick Beckham. Mais le défaut na bino za la nini tant que succès ya Maya Kamba, est-ce que Orobanda pour répondre à ma prérogative ya Bill Clinton? Bon, oui c'est important. Dans l'orchestre c'est toi deux guitaristes, toi trois solistes. Ce qui est considéré un empêchement. Même voyage, bon bah qui on a salipé ma cambo non ça là. Et ça on a ma bête c'est logique. Au bandit là ma bête pour la moni ma cambo comme moya pour comme solliciter trop. Attends à niveau internet, na moni vraiment les produits et dos à la marquer. Il y a un bête libiso décalé wana Maya Kamba et puis si déjà makambo na mono comme sollicité. Est-ce que ezaka ya mbala moko to eza disque mobimande ozo bombela biso? Bon album ezali album eza mais eoya kalamingte na banina on a titre d'annonce pour nous annoncer que kalamingte album nanga koya aux en ba condition boye maintenant réalisons la Côte d'Ivoire pas siège à Masolo nanga ezali pas productrice nanga zali Madame Philo Lopez, donc c'est ça. Maya Kamba, musique est en Congo, mais même biso musique avant en Côte d'Ivoire. Pourquoi non nous changements? Bon, na sali bongo c'est parce que na minito ba na jemoko ya beat ya décalé et za kuna. Ba onde ba na source à décalé. Nzele wana petit na ba pesinga combo DJ Maya. Po ba bi so ba talinga be ba sentir ndenge ba DJ wana ba Rafat ne ba nani ne ba mona ba bi ne ba moi ya bi notre préféré yo po comme showman. Donc na za na deux facettes. DJ Maya na Maya Kamba oya Congo Kinshasa donc c'est ça. Donc si tu comprends bien Maya Kamba le soliste personnage mususu à côté si siko indusa Maya Kamba DJ chanteur. Mais est-ce que les téléspectateurs au balanda biso nyonso na monde wana bako yo kapé est-ce que voango ali? Oui, je suis guitariste, je suis chanteur, je suis guitariste. Je suis artiste complet. Et je suis bien formé, je suis bien formé. Nazate que artiste ma kele pour musique est dans ma kele. Musique est là. Qu'est-ce que la musique? La musique c'est une art combiné de sons d'une manière agréable à l'oreille. C'est ça. Donc on a ça ma kele rendez-vous est ça
tokutana na ba bafle ndenge ba masana biso ba Fabregas balobara rendez-vous na ba YouTube net nzembo de côté na YouTube we batu ba s'abonner na Maya DJ Maya Kamba TV batu ba mesana nango lo penga pena kotsa moi eloko. C'est très important l'artiste donc yango moni ba ivoirien web senga non il faut ça la chaîne yango to bani on la chaîne nanga sima ba chaîne mususu kozwa yo ça pe malam biso na Congo Ziboulamès sur News TV to kozwango déjà Congo Ziboulamès sur TV félicitations na mona déjà bozana na vitesse déjà na yebi ki émission de to salango batu ba ko s'abonner à partir ya bino batu ba s'abonner donc bino bo simanga yepe bango kuna pe ba simanga to sa nini totombwana c'est ça mokiliza ndongala toza te ke bino bo diminenga non totombwana toza liboso yo lianga penalia yepalia biso no stolia moyo ebimi pona mututu à vivre mais go maka pona yo mote pona nga mo pekati nzamba biso pona mutu nyonso ya on a sengi na ba abonné nyonso ya chaîne ya bino ba s'abonner na chaîne nanga DJ Maya Kamba TV so betika DJ Maya Kamba TV page Insta, sur compte Instagram DJ Maya Kamba TV, page Facebook DJ Maya Kamba TV, so yesu na nini compte YouTube donc DJ Maya Kamba TV. Donc s'abonner massivement pour comprendre pas ma solo bien pour voir clip nanga pour voir nzembo ya conseil. So comprendre. Mais pour na ba oh no so Maya Kamba comme yemba na bandaka musique na koyemba. Mais Bill P a ébi que yo pe déjà banda ko pendant chwaka. Oui na yemba déjà na ba disque belé to sala ba care. Eux ils ara pas ils ara care. Ba dans mon ram ta sali solo vocaux mais care ils ara pas. Mais encore rappeler biso ba titre nini oyo intervenant na ba care au sein orchestre na ba samouraï. Neti cham nzembo ya Coupe du Monde. Nzembo ya Cannes. Na Fukushima. Bablo on est baker biso mto salango net ngana za na ngina moi capacité yango ba pesa ngana sala pona ngina fois net suna nzembo na so tali ewa bebe bebe to kabani pona mbongo ewa bebe mbongo abilamba ya bonane ewa bebe olingi mwasi zala na mbongo zangi mbongo ndima bambanda maître Didier GTT ozangi mbongo tika bolingo ewa bebe ton boss Madiva na Paris na dédié nzembo pona yo boss Madiva merci na o nyonso yo za na Paris mais batuno awa basali singa massivement ba pisinga mbongo na sali clip po eza na sala ngona propre fort nanga mais disque ndeza na maboko ya producteur ya on ba pisinga lokolo bandi boy na titre d'annonce c'est bon mais ba to sali singa da boss Madiva na Paris boss Madiva mobali ya mère Zaina ya mère Zena donc Bipa Bozali nzamba batela bino félicitations pe na fait rigola na moni bakendani na Abidjan félicitations pe na Fali Poupa toujours musique à Congo en avant donc c'est ça. Si on a un message, on a vraiment bien capté. D'ailleurs, le message est simple. Et wawa bébé, moi si pour l'ambongo, basi balinga mbongo, moi si alinga mbongo, moi si azalogo mutuka. Donc, bango batonda dépense loko la motuka, somba mafuta, somba bilamba, somba lipapa, bakisa kabelo. Ewa bébé. Ewa bebe bebe to kabani pona mbongo ewa bebe mbongo abilamba ya bonane ewa bebe osano na mbongo te olingi makambo ya basi bango batonda dépense lokola motuka somba mafuta somba bilamba somba lipapa bakisa kabelo ewa bébé donc banzele balingambong. En tout cas, et salut plaisir dans le Bourge Patrick Moubenga, le véritable dick de Bandala Zalamoko, dans la reine Omba la patronat, Maya Kamba, Tobé tapi masola musique, Talara na monio, zapina respect, ou félicité, ba aîné na yo, ba Falik Dicap, ba président le padre, na musique Maya Kamba, aux ala pe ko tala na TV. Aux grand soliste, Masananga
Guillermo de Pentacle dans l'Oba il faut jouer l'ingama kamba féliciter Yebisaza un grand soliste au marca époque il donne les alara vraiment nani tant autant na TVP ba fait bazo beta il donne les alara nani pour oser écriture n'a évité pourquoi on t'a surnommé le nom là d'écriture bon écriture on a tapé ça ngo za JP Kiss un grand ingénieur il a beaucoup réalisé des albums na mboka oyo Moutologo a JP Kiss ce gars Pesio Combo c'est qu'à sentir quelque chose abetana ba ene nanga vangana ya même ko la yoka nga bi na fukushina nini na kibota mborobe pone mononole bien écriture abi moi no azan écriture moko danger ndo moni bila belele écriture maya kamba donc tika musala eloba na place à maloba c'est très important na kole kana devant micro na ote devant grand public aux otalanga sur le monde entier na loba n'importe quoi una finga grand moko non ba inanga na ça na posa fanatique nyonso toute génération confondue ya papa Lutumba Franco Redi Amis Chalamwana Karmapa Cindy Leker Koffi Olomide Fally Ipupa Bill Clinton ba fanatique na bango nyonso na ça na bango besoin na ba fanatique ya frère na biso innocent donc na ça na bango besoin bayokanga mais so na yena ko finga mo teke ba dégoûter nga donc ngai na landa mingi ba mikolo na yoka ko chichimpaka na yoka Dodoli mon cher na yoka Manu Akuaku na yoka Ve Givano na yoka Dino Vangu na yoka Jerry Dialunga na paix à son âme na yoka Vieux Seben na yoka Papa Noël na yoka Ale Makaba na yoka Kapaya na yoka Burkina Faso na yoka japonais donc ba guitariste na nyonso na tangi na yoka bango na zana bilo na bango donc ba pesanga inspiration tina zala lelo do bango ba salanga nzela donc respect na bango ni pas baza mais question mo yelinga ma yankamba na yoki opena otangi ba kombo ya ba artiste ya kala ya minene c'est ko zaki bien formé o bandi musique na neni oui ngana bandi musique na 97 place na bandaki koyemba avec koyemba na orchestre moi quartier tobe tabao 98 on rappelle biso na commune ni Nanjil ngana mon Nanjil donc na mon Nanjil je suis né en Gilles je suis grandi en Gilles donc na mon Nanzela poto quoi venalement boy ala père spirituel nanga alobaki une fois au lukelinga ma ya kama na parcours no ya ba chasseur à image apesa ngambote le pasteur Lando Masundidi ah wana vienanga donc wana pena père on a père tout outil musika donc ndo tangu kombone na raisonner sous donc mambo belé à l'époque tant on a sentara mwasi bazara na mbongo te yemta selanga le tapesanga mutuka tasomelanga bilamba apesanga mbongo donc aidanga pasteur Lando à l'époque na ebara c'était en 2009 donc Zamba Pambolao na o sala punanga Berland azongeli makambu muta vitesse mikolo ba bien dem do simba wishi wana bakota kan fufu ba be opesa makambu ma yakamba yo Berland moi retour pe ça la bien pour na sentir pe que de l'autre côté kuna au vandisi mais tous on na question na poser ki donc au banda musique à quelle année orchestre ni o yo parcours ti le loko mama yakamba boy na banda musique na 97 98 99 nde na bandi koyeko la guitare na bandi koyeko la guitare na 99 na comme guitariste na 2001 nde na bandi ko beta guitare na bandi ko beta guitare à l'époque mutolaksangeza charene balekita c'est un professeur il y a musique qui à l'époque professeur Inance j'ai venu ma vraie formation na zo bena temps ya oyeko la pena musique ba bandi yo pena que c'est que la musique c'est une art d'une manière combinée de sons agréables à l'oreille. Papa tina bando ko la bando la tsamba jargon musical tina zalelo. Ndo mon sera frère nanga Mark House. Leader Ferregola alobaka meserve parle à ma place. Na separa na dajwana. Mais il y a ça qui dit bana dajwana. Alors il y a na émission en finga en laksami tuka ce n'est pas ça. Tant artiste a belaka ba mituka ane mona na raté mbango koma ka chaka kongwe
Chaka Congo asalisaka ba artiste belé. Est-ce que ba artiste bokanisa Chaka Congo? Non. Ba musicien balakisaka ba mituka bandako basi ya solo. Maintenant komaka na pasi Chaka Congo akeno beta kokoko Mama Denise Mama Oliver président Félix Wesen abiso etondi mais mbana nanga balali nzala. Mais tangu bino bolakisaka ba mituka bobo makati mituka onso ya bino soki pe bakabela bino to ba simbisa bino botambwana. Artiste, il faut prendre conscience. On a bien, tous un artiste, on a une mission, on a bien formé. On a un professeur en musique. Musique est cop, il y a un job à l'art. Mais un musicien, ça vaut rien. Et ça peut cop à délécanter. Mais les gens comme petit moi quand il est chic, il na comme un musicien. Et là on peut regretter la musique qui casse na combo, ça rajoute guitare à libaya pe boye biti. Mais si tu as une guitare à libaya, tu es bien le Congo. Musicien faut être discipliné. Les canaux TV le marambo ya yo. Sala oeza yo. Mais c'est comme si on dit m'arrêter, c'est comme si on dit c'est un faux soliste. Non, na lobita za faux. Autant le padre loba, les œuvres parlent à ma place. Au café à Tindiki Kunga. Si vous y êtes pas à la plateau à loba, ndé surtout y bien monde à Krichakaba. Moi quand ba komona ndenge ozoloba et pas frère no marque Aouz, c'est comme si ba solo a beta ba partition na ño se convaincre, c'est comme si c'est un faux soliste mais en déca parlotte. Bon, malinga orchestre na bango mingi. Ezate pour la polémique. Mais à frère nanga mais nana yoka nanga son oya betiti. Nana yoka ti. Eh. Nana yoka nanga ti. Anenga mabete. Nana yoka nanga son na eti. Mutulo kwa lever bailo kanto a chai pembeni na avant comme pas les padres. Mutulo kwa ready vraiment. Soit considéré. Les ready album ne mutazaro betango Rigo Star. Namona betsa pe ba Ramazani. Namona betsa ba midi solo. Abetsaka ba isabe sabena. Abetsaka ba Gibaya. Ba vena biso ba fois la base, ba Richard na drum. Mais il y a yoka son na été na yokate. Mais pas les padres, bah, intervention bah, générique, bah, chanson bêta, c'est que les padres qui n'ont pas s'arranger, bah, soliste Moussou, il y a la étiquette. Ah, t'es na yokate, donc na yokate. Directeur, tentati tenge. Ah, mais quand matika boueko, tout le bala en vérité, dis-moi un peu mouninga. T'es le couteau ma bé na yoka son a été saint frère. Na linga e ming c'est encouragé, mais al tikanan moi al longolana nous mal bouche. Et ça malam te ko finga ba papa mikolo, ce n'est pas bon. Moni na yeb son atangelo lelo. Kofi. Papa Wemba. Kester. Pepe Kali. Hein? Ba vie wana okiti na ba génération logo là ba oye ba vena biso ba jompo ba nani ba vena biso ba madilu ba vena biso lelo ba lutumba tala oye na wera jibe ba Marie Paul baza bato ba bongisa ba via bato Molandi ba photos en respect envers bango ba o mérité même mutumo ko le kanat ngai na efsaka ye ngai garçon na makaus na permettre yete allez kana teva finga ba vielu ngana wa charger na yo pono yelo ka guitar yeso nga kimaka na ile ka guitar na pese ka hey akimaka na plateau so na ile ka guitar so toza boena na guitar ata le kana tv mais so ka na guitar eza na po eseka o maya kamba yo banda yasuki alingate so esepe banda a oboya ponga na suki alingate so pan na yefsaka ye asala vinae Vina eza net ngala le kiasi na fingi mutu. Mais na pesa yende conseil. Mutu ayoka ate ba peke conseil na TV. So on na on pesa conseil sala vina yo kolega ate na TV calcula abatu. So on na féliciter lelo faire enani leader na biso Fali Poupa ana siège à répétaka somba. Mais ba leader ebele ba siège ba somba. Ba ka 4 na Congo ba 4. Banani na banani. Na kotangelo. Franco Verkis Kamangana Kofi Fali Donc on a vu le mot la marque de Savoraï pour mantelanter là. Biso tozaki na siège na biso basombela ki biso na Bracongo. Mais siège yango soit qui problème procès dans l'état. Donc
nako tanga te ko biso zali ba non so ba ki ba sombeli bil siège mais créer qui problème entre bana maman o na maman au place de sombak mais avec le temps le quoi makambo qui na bien ba c'est la biso so mais maintenant so mona ke bil ba sombeli siège ba ko sombeli siège mais ba o non so ba tikalo wana ba fazer telantel siko c'est dit à quoi mais ba leader bazala na mbongo fort neti wera c'est étonnant comment un leader le roi ngema makanda azanga siège. Bon, et ça peut ma vision, mon temps dans la vision là. Ouais, razang m'a pas monté. Je me suis fabriqué ça. Ah, bien ouais, à cause en place on répéter. Ouais, bah vieux loup, c'est un vieux loup. Azangité mais peut-être tam sous. Ah nango, bon non, kikoko toté, kikoko c'est trop dire. Pour bah ouais, bah sali ça bah via bah tu bah bon si bah tout. Peut-être tam c'est la stratégie là. Via mes sana guiné na coin la zamba. Est-ce que ouais razang un bon somba la zamba? Et ça quand muté mama be mutu mama monika te wera ko répéter à te wera place le we simbela place en banda ba tchawana est-ce que c'est simba déjà zon bon wera ko zanga mbongo wera ba tambongo ba wera ba grand patron na mboko ba wera bangini mais c'est un vieux calme ya mo biso lito zo ba minoko ba wera asa mamba bien mais makambo e banda bo bandi bien ozo batela nde pour na ba pesa pouvoir et pas ba vieux wana tango ko makana succès ba au maman très impoli. Na lobi na yo qui impolitesse. Qui impolitesse et fout à rater. So mutuana aligné ne yoti. Yo pe fanu na kwena. Mais ngala za na sa émission na bete la guitariste na bete la ba chanteur ba orchestre nyonso. Ya mboko. Pe so ba msuba ba na guitare te na pe sa ba bete. Na za na likamba mutute. Mutuka kwa linga ngati c'est Makaus. Ana problème c'est. Alinga ngati. Alinga ngati. Na ebelo na sala ete ya ganga lekinga na mituka lekinga na nani siyo lekinga gana nga moto pamba na okalikilo na mamunene mais na pesa kende conseil tika ko finga ka ba vielu bango bato basala nzela ko finga ba vielu ti ba vielu ba batu moto asala nzela ne toyebi ba wera ba succès basana ba mboko ba vena so ba jibe ba kofi ba papa wemba ba sala po biso to lega photo honora bango photos c'est là bango ba bola mona bango ba sala so c'est très important mais ngana ko ya te na plateau là ba no calculer vie mo ba ko beto na coin tango sisike miso no beta yo yon frère na nga wana ponzela ne zala bien asala vinaye asala vinaye asala vinaye ba tunanga nyonso ba s'abonner pe na zo la reine mère félicitations na chaîne no kitoko o c'est la biso. Donc, abonné na bino ba s'abonner pe pananga pe bana nyonso ouais ngana sensibiliser ka batu tout ba fanatique ya Wera JB Kofi Fali Ferre Bill Clinton ba fanatique ya ba brigade ya ba artiste tout bo s'abonner na DJ Maya Kamba TV. DJ Maya Kamba TV est la chaîne YouTube na ngai les jeunes artistes so boko ti bo mona ba activité na ngani so mais surtout clip bo s'abonner page Instagram na nga DJ Maya Kamba TV, page Facebook DJ Maya Kamba TV, chaîne YouTube DJ Maya Kamba TV. Donc la reine Umba la patrona donc bino pe bo s'abonner na chaîne YouTube na nga DJ Maya Kamba TV. Patrick Mubenga na Bourges, le vieux Patrick Mubenga na Bourges. Petit nom Maya Kamba yeyo bo s'abonner tinda ba abonner na yo ba s'abonner na chaîne na YouTube Maya Kamba TV. Donc si bo s'abonner au sala bien pour artiste pe atombo na po sala pe masolo pe ba tunanga nyonso ya poto bana tu ya poto Canada ya Australie donc tous les 4 continents pour soutenir Maya Kamba artiste na bino ngana nanga lokoso mbongo te na landa ngana pe basi abatute bo soutenir biso ba o ba bebisa nzela bo limbisa bango ba o pe nanu babandi ko sala mabete bo lengela biso do ba peksa muto sakei o nanu aketende ba peksa muto alinga kende mais o sakei batika kai donc bana to poto donc Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie DJ Maya yeyo Maya Kamba le soliste de Bill Clinton abandi go yemba bo savouer nzembo na ye na bosani susute Natacha Paradis na Londres Jaël Maccabi na Paris Aline full option Maya Kamba yoti Keke Mbaya na États-Unis donc Maya Kamba yeyo na bosani te oncle nanga Pepino na Canada grand frère nanga Dadi Luvaluka na Paris donc courage donc
là où tu es. Donc, tout, pour soutenir. Mais mon numéro de contact, c'est plus 243 89 66 48 581. Plus 243 89 66 48 581. Donc, pour l'information, Libanga, pour tomber, t'appelles au monde à Bercy. Tous en featuring à Bercy, à générique. Donc, après, nous avons besoin de générique. Tomber, on a un studio un peu frais, Liloba. On va tout baser au produit. Donc, on a un solo et belle zoya. Merci, Libso. Citation de noter na Bossani et Linga. Aussi, c'est plaisir. Il y a cité les biso à 4 solistes où ça la fierté dans le moment où on a l'orchestre. Où c'est pelana ton frère non. Na maison mère, na sepelana frère na biso Bikorine Makaba. Abeta très bien. Soto kepe pas vient na biso Fali. Na mona vient na biso Mbiaka. Feli Tyson. Soto kepe pas faire rigola na moni Charlie Solo. Soto kei na orchestre nani. Pas vient na biso JB Mbiaka zawana sous maître Fikare. Ceux qui n'aient na orchestre ya nani orchestre on peut aussi là non maman orchestre on est aussi là nani nani sus celui sa frère Kalambay Kalé voilà sa frère nanga na mona sous ancien celui sa frère d'abso Moïse Mbie Edi wana baba massa nanga donc on a moi ba beta bien wana na massa nanga Rodriguez il y a zam ta carrière solo donc il peut soit beta très bien donc bateau na ko cité ba wana pas oisé quoi indice Nikkei, il pas bête très bien. Merci vraiment Nathan disposé qui pour tout solana vraiment na remercie vraiment ngala komo kende pe na suka na pesi mbote na batu tout ba kozwa libaku ya kotala biso donc ma bange zate pasteur la no masundidi bye 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 bye. Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba mo pepe oyo bato ba pemelaka. Bolingo vraiment soke zalaki ata mbongo Wena sangi na la reine Omba pesanga talumenya Mama yo 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 Automatika ba mama la reine Omba Mokoja ba mama la reine Omba Mama la reine Omba Balobi oza mo pepe Bapekisaka mota pemba te Umela Mama wo wo la reine Omba la reine mama